benga Messi dende kande na sebino vraiment tozonga na sima moi muke parce que bino mo boyebi na sabino tozara toujours na ba statut nyonso mais lelo vraiment toza na honneur de moni mo place ali biso fierté wana ya ko le kana plateau na biso trésor lwa LL o to mona moi mikolo bele to ebiti trésor akenda wapi o sala nini mais to mona ba LL eleka ba LL eleka zato azati et lelo lokolo baki o zala na biso. Il salue bien, bonjour Trésor Loi. Bonjour Karine. Oh, on va cabouer. Ouais, on va cabouer. Eh, est-ce que n'enga na mona mpe bon mona? Eh, on dirait Trésor a muta Sonia. Après, awa bino borana aka bongo to ka ando sabo. Naza en fait na loba comment mingité. Ah ouais. Caméra vraiment na mécène na ngote. Le bobo mba caméra. Wana mona ning na zala mais zala nanga calme. Ndeba baloba te. Non, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Parce que les lots, on a parmi ceux qui ont même 5 premiers joueurs au bimisa drapeau et mboka au batika les lots histoire. Malgré aux âges jeunes, on a parmi donc et ça l'a biso bien. Bon, on a trésor, lol, on a binomo, malgré mon en a été. Non, merci d'abord. C'est un plaisir au monde à koyo kango. Koisa nam mboka na biso vraiment isa mingi vraiment bandi marabatute si so akufi bandi maso akufi mettons besoin na bango wana bondi marabango pe ndeti salio bien des RTG à Tonzimi. Non, en tout cas merci mais ils la kangate ils la pe bande comme ça bon continuer. Ah si, parce que tu dis que les adjams ça la passe mais déjà mutanzimi ngo azobeta ngo bablo musubiso to vanda kana nda kwetala faux joueur passe yango yo. Mais bien nous boire en terrain et puis ndenge tozwa moi ba nzela ya rokota vraiment bo na moi ba match bo kende moi ba entraînement de te ko comprendre que to finga ba on musika pa mbaso ba wana au kokate n'est-ce pas mon colonel qui seke di chichi bientôt comme ma jeune mariée na maman Denise Betou. Ouais, ça facile à critiquer mutu. Ne type mutako za la azota la azo critiquer ça la bien té aza faux journaliste. Mais ce que tu es liboso à okokapete. Donc eza ndenge mo na balle pe comme pe na musique tout ça ko lobaki boye mbate mais pe c'est micro et musala mo passe mais to mécène non déjà on continue à bosser et baloba ça changerait ils ont dit moi na sakana na potopoto a commis salité mais so au quotidien na douche salité en longueur donc il faut accepter musala tondima donc choisir temene biso za penza ya ko sepela parce que ndenge bat bamonyo ba sepeli en fait na publia ki keto yamba trésor lolo mutandonzi mate bat babite kana kini ayaki mukolo ninya ko koma wana ndenge nini donc ba monyo boye nanga mo resalinga plaisir que na vandi na trésor lolo donc on ça l'émission na trésor lolo bat pe ba sepeli na banda ko ndé ba sepela na match merci ngamo pe na ndimete no donc ki manonga te moi ndenge ngape na yoka na koko sate na ba vérité ngape na yoka baloba Karina zalabu mais tant na mona kio ça a rien à voir ne balobi il faut jamais juger livre na couverture na ngofon ko yeba mutu et bato ba éviter azani pe gentil donc azani normal Holanda o baloba mais moi aussi ça m'a fait plaisir ya ozala na yaka na ngale de temps en temps mais toujours ya obata moi total tokomaka na musika mais ya obata mana trésor loi akenda wapi trésor loi akoma nani trop de coulisses non Jean Jacob non naza toujours actif baleza eloko makila donc papa botama na abeta bali et ngape na landi lokolo il y a aussi mon frère Kazenga azobeta nazo continuer ezaka ke une équipe nationale na benda na mo muke mais naza toujours actif na obeta na Turquie toza kuna banani ito joueur rebelle baza kuna tozo beta na biso kaka ndeto bina mboka na biso eza plus total ba match qui ba pays ba France et l'exa na premiership mais naza na Turquie na continuer soko bengi oyebi mutu na Turquie kuno bengi oyebi soki ouais trésor aza toujours et nazo continuer toujours à bet babilili pesa bango eza toko ko sangate toko na monde internet soko beti o taper na internet o ba vérité soki aza active soki azo betate mais na continuer na Turquie.
Voilà, ma mère, il va là, voilà. Donc, depuis Londres, bah, mais qui commis tout n'a pas vu, mais trésor, là, histoire, n'a une équipe nationale, n'a mission à Congo, ici, le rabo, ils sont coupe. Voilà, il faut. Vérité, peut-être, vérité, dans beaucoup de c'est comme moi, Balingango, vraiment les suscités. On a quoi le baki, na tikango, na volonté, na ngaite. Il y a plein de choses, les cas. Na limité aux ongles, son a zongi qu'on a épais ça, et ça on dit aux ongles, c'est un moment moko difficile quoi. Ouais. Donc, mais il ouais. peut être qui parce que c'est un moment difficile et puis on a Nagolo baga qui les cana. Nagolo baga qui ba joueur mingi au batik équipe nationale, batik yango na volonté na bangote. Tali situation il y a un jeune frère Mbokani. Frère nanga ndenge situation elle est non mais il y a autre truc quand là kala mingi tando ya mais la loi depuis tu sais na kufela mwana na obet like in 2002 et qui a bon la famille qu'on a bakanisa qui n'a préféré qui balle qui est vie à moto et na tika on n'a jamais sika bakunda pourquoi bon tant moi nazai malade ba contacta ka bato équipe nationale pour ba ipsanga que moi nazai sérieusement malade même uta ipsanga te bazela itina su kande ba ipsanga tu sais na lala na prison na Côte d'Ivoire 3 jours l'équipe nationale mais on est en Angoba et makambe belé mais on est vraiment important et ouais c'est important tu vanda quand un jour ngai Chabani na PCMBO te soko Hollanda pauvre Jason Mayele tout le bas qui souci na biso un jour ba jeune frère ba ya obeta l'équipe nationale et qui moi ça me fait plaisir tant non mon ba jeune frère ba obeta et ça langa et 5 trop on a eu quelque part que tout le bas na Chabani to contribuer pe na makambo ezoleka puisque bato ba nsu ba ibi vérité mingi bazana ba ibi vérité équipe nationale te ba kaka makambo c'est ça presque bien pour na bango mais ça manque juste que et là on manque une équipe nationale pour to comme vraiment na niveau ana hein na lobi na boy ko zonga na o mabe il faut na kanisa pe na ba bien pe équipe nationale sinon en fait tout na qui parce que bato to kaka non lolo mtando et ça va jouer basenga mbongo lolo mabe momoni ezamba liboso to kake lolo zapi na choc ba bombele liwa mwana na ya ba bloko to yi barate ko yiba ke lolo pa kota kacho parce que biso to na kinte bi équipe que beta mambele kani kuna air lobité to yeba to moni public biso de etambola kara na rimer très exact mais net bomoni ko perdre déjà mona elo moko il est comme yanda ko tikala nanda ko na tika na ipso na passa ba moment ebele nga nazaki poisonné l'équipe nazaki poisonné l'équipe nationale ba yasi la ba yebisa mputu na coach Matilio poison l'équipe nationale donc nazala poisonné na ebité ni na ba nazala poisonné l'équipe nationale na ko lo baté mututel mais bat ba yebi vérité à likambo so un jour boyambi mputu ou bien coach si Hollande biso depuis le Bumbashi na mama gaga ça c'est un frère aussi ouais bisou à trop ici kabaza malgré kaoki manga mais non zoai kaka ouais ya yebso vérité à likambo so tout nenga na ko lo bango te ayebso et là on est les kaka na aéroport en Égypte avant na zonga bango bo yebso lo vérité à likambo le kande na lobi ke natala qui intervient partout kabango a loba ki PMP sur ngai pour bazala na ba jeune frère au bava nanga bo yebiso ke na tikala jamais kozala orgueilleux na tikala jamais koloba ngai et non mais yom to bando pia ba joueur non mais c'était mon rôle non so ki bongo exact to kota terrain one is a vérité ouais one is a vérité c'était mon rôle en tant que capitaine mais tozala ki ngai na Chabani un certain moment pour Chabani mtazala capitaine nga nazala jusque pour na ko appuyer mon frère et qui baille au sala qui n'a comme capitaine c'était notre rôle ngana Chabani token toko tikati tolinga bon biso za une expérience wana nga ko swana na yo match za lobby mais na yebi que naza prêt pour na obeta match et tolinga kite ba jeune frère na biso ba passer moment wana donc les rôles na biso qui nous discuter pour na ba bien ba joueur ndena lobby na banda ko kende to lo bangai bo pesa ngai pour na équipe et
contrat oyo na signé contrat na yasi na mbayo na président chef de l'état qui na ocha montate mais ezala boye et yango moni ke ba jeune frère ba comment on sepela mingi ba yebi yango te donc ezala ke lo moto bano sangana bano sala ngai te mais to sala kana ba shabani ke place ezala terrain ezala bien pour na ba jeune frère ba continuer bazala na problème te o bazala vraiment à l'aise na mutu ki ba beta balle bien. Donc ezala été na cadre tétité eza ba droit na biso to méritoyer kubet la Congo on demande pas qu'il va payer sa biso des millions non jusqu'à un symbole lolo c'est ça balé ya batu mususu lolo robeta mais c'est comme ya Congo ba lolo benda likolo wana bana kini donc lolo on dit mata buka na pona bala Congo lolo on choc peut-être ba dans lolo aza trop kanda na terrain na za inspire gagner na ya raté pona na osala moi Lexa Air ou bien je gagnera vie n'a bien qu'on a et au contraire qu'on a un problème d'équipe n'a pas une équipe nationale tu sais mouton au Kim Sak tu sais une fois na beti match les lots en Angleterre contre Liverpool et en fait ezalaki notre grand frère Kanou Moutaloba qui au raté match on a tout beti samedi na zu avion na soir lendemain dimanche tous un match à 15h na koma na 12h na lala kututé mais pour na pays na ngai mais na tikala jamais attaque de problème et les cas na tikala jamais ko critiquer Congo ezabwe o na zui mayo na boaki non au contraire ku bango basalanga ma B+ mais na bombango pour honneur à pays na biso na tal interview jeune bakambo les gens maintenant ba on na bakambo siko na Espagne mais ba été kazala na Turquie et ce que tout ni na tal interview na c'est la première fois tout monde et ça rôle na attaque na zobeta il faut na aider ba jeune frère ba kende liboso mais lo ni ça là que ba tu na place il y a combat trésor loi et tu kala elle donc loi to retrouver sous trésor tu comment elle on la tient on a comment on kota elle a pemeni et ça parce que ba les na Congo trésor ya ka souté on a préféré cha griffe na non eza bongo te to eza pe moyen au côté mbongo parce que et ça y a bien pour ezolanda tu mikolo to landa te vienga Dios azalai les grands mukreki zengenze les grands mungwa kombe zala kebele de qu'on a biso pe fali ipupa di cap la merveille Fabregas maestro ba ko ngape LL Bulldozer nyos ngape na ndito landa na kati olanda na likolo non mais ça rien à voir nango eza kaka ndenge ba pesa boye poza na kombo mususu ba pesa ko Karine Mokonde la baronne ba komba na yo qui vient na wila lobby baleine voilà merci beaucoup trésor lolo mais to ko tamki na moi vie privée no pona bi ke eros ko batantine ba sipili o bosenga ki to komisko place en trésor lolo marié fiancé à marié abazuma alliance konde eza mo argent eza genre hein zuma ngoto mo be diamant donc ya kimi côté biso to kendra or moko boye trésor lolo kimi biso félicitations trésor lolo papa bana combien 5 bana 5 basi combien mbali combien et pour jour on a mon hôtel matata moi c'est bana émission na image za 4 garçons la maman wa auto kanga makamnios princesse Tiana et moi c'est mon donc ça déjà na ba garde corps na déjà et ça le pika bien pourtant on a peu nautique dans 2 ou 3 ans on va mais partout voilà trésor lolo linga mingi ko lia nini plat préféré nao fumbwa makayabu mais matungulu ebele yango bino on a même notre trésor lolo linga fumbwa makayabu ebele na até non ya nete OK trésor lolo alinga couleur nini noir na blanc pourquoi blanc pour na ange et bon il faut là que ça quelque chose à soin ou pas bon donc na éviter na linga ka pure na éviter comment le bango na lingala mais en anglais to ba pure na motema madame Christelle a comprendre il connaît anglais c'est noir bon naza esika jeune frère nangaza Chancel na pe simbote jeune marié Chancel mbemba babon ouais bah félicitations pe belé noir blanc a ebiso
Newcastle tout ça noir blanc on a monté manangeza là on a ndak nanga pesa là on a Newcastle donc noir blanc black and white. Voilà, trésor lolo mwendo fungo lipso mtemo ebisi biso ba vérité ba chelo poison ku fela mwana ba bombelo ba marambwana tokate. Est-ce que le locup sapso âge non parce que tu âge ba joueur ba kana 23 ans ba kita kaka. Te na 35 ans. Awana âge na solo. Na 35 ans. Banda mambongo avant hein. Na banane ah bon, nde ba lobi ke au moins bato belé tisiko so tam na. Biso to chode ba 47 ans. Ah bon siko maman en âge ni. Maman n'a pas 60 et Nazana deux grandes sœurs. Sauf que maman a 60 Nazana 47. Ma grande sœur n'a on a dans âge. Oh les beaux solutions dans âge. Il y a Balbine, il y a Isé et petite sœur n'a Rite et Dieu no bakazenga ba ema ba dans âge non 35 ans. Bon. Dena lobi ki peut-être nzamba pambola ki apesenga pambola makona bandi na âge à 17 ans au bolbaki star donc ndena bina nzela ya mo muto na yipse ke na obeta okamo obeta po aibi ki na banda tellement kombo e banda kala et bon di mate ki azo continuer obeta mais ndena bi ke na lela bale na bale 3 ans musala na ngai bato be ba ndolo ba ambianceur et tout là à 35 ans na continuer toujours à bosser et peut-être ming ba olbaki na komi susu makasi qui avant peut-être mbangwana ndeti avant ezati mais toujours combatif force ezali. Voilà trésor lolo ota la caméra ota la équipe nationale ndingo mona ngo na musika caméra ndingo yo ndingo mona ngo na musika ota match équipe nationale so trésor lolo fa payer sa conseil aba que ça implique ton qui joue en même temps en supporter. Naza toujours supporter équipe na kenda ba match na bango na Belgique son a 8 ans. Ah na martyr ya kate. Ezali combattant comme na biza naza active. Donc bango ba na match biso beto na ba entraînement na biso il faut ba peut-être 2 jours 3 jours aux a libre pour no ya boy exactement musika mais à Belgique peut-être il y en a 1 heure du temps 2 heures du temps. Naza ba jeune frère ba osala au moni to na mpepo moko bien équipe nationale. To profiter nango bazo beta bien coach azo coacher bango bien o ngana oloba kaka ya mukeza na ndenge na omona eza critiquer soki na lobi mabe to limbisio déjà limbisa coach alimbisa pour coach to yeba na to banda solo ane banda kala eza jusque to ana système à jeter j'ai vraiment ensemble pema bomoko ezate toza makasi elo nini esa bongo ko weli la basi ki danger ko luka mabanga binoka belo nyo sezaka basi omeka bowele la ballon pona bongo ngo pied passe ya bima momi nangana ah bon na eba ito wana na yoka ngopano na ebite peut-être ba jeune frère mais ndimité pour na ebi ki mon frère Bola c'est Azana moi si outupé ko bala ba félicitations na ebi ki chancel ba autobala na ebi raison pour tout pas bala abaye déjà bandaka là na ebi ki qui moi qui naibi qui bango nyonso bana basi donc ça na tesa jusque kaka rôle ya entraîneur ya osala pena mais kosala ki ba beta ensemble so bozui déjà attaquant comme maintenant je vis mawa po international mboka na za isouté mais nde balobi so porte moko kangami musu se fongwami donc tozana bakambu bo betsa na makasi na ye qui makasi na biso za to koke individualité toza joueur na joueur ko sala eloko na mais esprit à équipe so ota la ba to landa ba match a mona ba allemand ba obeta ensemble donc au gang na ko lo baka système AG so to système AG na ndimite mutu moko gagner biso mais toza na schéma bientôt profiter nde na nini na biso et po et bata fédération bolimbisa menga na bananga vérité banga na mutu te na mboka na nga bo chandi mutu abale na bale oza na bale te bolongola et po yeba ne pas sa balité. Voilà, merci beaucoup Trésor Lolo vraiment to comment na sukama en tout cas biso et sali biso bien que zana Trésor Lolo na plateau yena za penza ogi elle mukolo nango yeyo mais Trésor Lolo na bi ke sali plaisir na matinzo bi projecteur en la biso konza ba chérie et sali plaisir grâce te ma petite na bi ke sali plaisir na staff na tout un changer na vraiment na kati lingwa la mais na tikeli sko to aussi ces missions na on a tikeli episode idole na yo et pour na to kutani dimanche prochain na 12h
40. Merci l'équipe Mobimba ya RTGA na Kyodio chef nanga 33 Tony Coco Kuntu à la mariée et na batutu parce que balobi équipe Eza Costo na ba caméraman ba héros de l'ombre tout et na madame nanga Christelle. Merci beaucoup donc idole nanga na idole te idole nanga eza nzambe idole nanga me naza na batu oyo natala nalinga mais idole vraiment non papa nanga beta bale na salut esika za papa Loman Emmanuel na Turquie na Istanbul maman j'espère pas Orlandango bosuka bopembe famille nyonso Kati esika za le barate mena lobby oui bana nangai chocolat Black Line Ursule esika azolanda ambote trop bango nyonso batebele mama linga batebele mais idole nanga vraiment zanzambe voilà. Na idole. Merci beaucoup Trésor Lola une équipe nyonso ba otambola non parce que grâce na bande to yambio donc merci nandeli obola mukete pour la biso donc merci beaucoup.